Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso il équipe partout KNB Kinshasa Nabiso qui ne l'équipe partout Kinshasa il équipe partout mais nous les abîmes pardon Jima c'est le raté il y en a bien yo Jima Mukende où est là quand a kin que bana jago zapper ce putain de KNB tellement KNB tellement qui t'a fait l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Mais là, KNB, qu'on zappe, ce coup de tchèque au Vandi. Côté Bakino peut bienvenue dans le magazine de vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Bakino va réagir dans le budget à Mboka Ezala qui n'a 8 milliards et qui titi na 6 milliards. On s'en va détailler l'élément. Kinshasa et l'équipe partout, le lot magazine a bien quitté dans centre-ville, la commune ya Gombe. Pour l'encosolola na bakinois, par rapport à dengue budget qui titule qui na 8 milliards, le lot commune à 6. Bakinois ba pesa biso ba vie na bango ba pesa biso ba moni likambo yango ndenge ni. Bon là pour nanga ça simplement il faut premier ministre a démissionner, ça une compétence na parce que na 8 milliards ici mba quitté. Parce yango tozole la tilelo. Bana bazotanga malamu te. Même moi mbongo to monaka na série à Patrice Antoine Gezenga fouti ba étudiant moi budget kuta muke a organiser ngo bien fouti ba étudiant bazui moi bourse. Mais lelo yo na 8 milliards a kitsango lisusu na 6 milliards. Non, ça veut dire azala quand même simple. Ami kitisa a démissionné. Budget en tout cas de 8 milliards à 6 milliards, c'est tellement que totalement la rétrospection les résultats qui 8 milliards situation sociale et la population les qui n'ont mal monté et maintenant qui quittent à 6 milliards c'est tellement que Bongis gouvernement balu quoi moyen à revoir les quand même au-delà de 8 milliards parce que n'est pas quitté juste à 6 de 8 c'était la situation sociale n'était pas au beau fixe. Et maintenant que comme il a 6 milliards, c'est tellement que l'écosystème m'a raté. Alors, la standardiser niveau de la situation sociale, le gouvernement, pour la population, il m'y retrouve. Bon, ça moi inquiétude, moi souci parce que tant que vous avez 8, pas ces 4. Mais tant que tu as 6, moi je dis que pas ce que vous avez sous ma casse. Donc, tous allés vraiment dans la situation très difficile, mais le gouvernement a biso a mécarota là nous pour trouver solution parce que lorsque panier ménagère ils ont un problème, monique même population a la santé malade monté pe a kosa musala malade monté. Bakinois ba réagir na micro na biso ya KNB et le biso to senga juste le gouvernement pour mettre un peu stabiliser parce que tant que budget zaki na 8 milliards situation ezala ki bien te population ba banda ko le lo pe kiti sous na 6 milliards population ko suka wapi en tout cas binonde boza na possibilité to pe ba capacité wana pour mettre un peu stabiliser pour que la population ait vivre malamu Kinshasa et l'équipe partout. Na micro ya KNB bakino ba lobby danger ndine ekoki kozala soki mutu oliaka kaka pondu banika na machine. Bateau baniki ça va mettre un peu koyebisa biso soki ezali na ba inconvénient pour la plupart ya bateau surtout bana basi mingi soki asi alembi na ye okomona kaka koya sombi pondu mbangu banikisa yango loto lingi to tuna bango soki ba conséquences ezalaka pe ezalaka te. Danger kozala ba o bayebi osala yango te o bakozwa mbeli batie eroza bambele musu bachaka eroza malade ya cancer pesa malade ya cancer ndeti obwe batie libiso nzalis bato bazaka pressé ndeti balinga mbangu ate na sambangu pona bima nde bayaka mbangu na machine bamusu balinga bango ponda maboka bamusu balinga bango ponda machine ezala mabe pona cancer
mais bamisusu balingana bango pondu kaka ya machine ya uti na nzela lembi aya nyiki pona bango eza mabete mais pona ngeza mabe e poso ezaki mabe banda eloko appareil ebima mais de suite oyoka de suite oyoka pe tomona bon pona nga na mona ngapele msu eza lisungi na bato oyo eza ke asalaka soit atekaka ayela bususu retard akina pondu aboke kotuta alama ekozwa ata aleki na oka na pareil wana machine banikisi atemba mona moto balani bale bouti wana kolanda ndenge bakino balobi na micro na biso ya kani alors biso na kani bebe tokoloba kaka ke eza yango malamu parce que ozolembi boye na pondu na yo banikeli yo na machine bien sûr pe koki koede yo kasi toyebi te nini ezosalama na kati ya nzoto na yo yango wana tokocontinue enquête na biso epai ya médecin ayebisa biso bainconvénient nini soki moto azonikisa pondu na machine mpe azoliaka yango ekosala ye na nzoto. Kinshasa eleki partout. Lelo eza journée mondiale ya musée yango lelo micro ya Kanbe tamboli na ville province ya Kinshasa pona kotuna bakinois soki bazalaka na habitude ya kokende musée. Soki likambo il faut kaka basalelanga cotisation mokolo pena kozwa eyebani te. Kinshasa et l'équipe partout, le Lezali journée internationale, il y a musée, il y a un autre qui tient à terrain pour nous retourner avec nous avec sa biso. Est-ce que, bah il y a importance à musée, est-ce que nous avons un biso tous à la rapper dans musée? Musée Ezali et loco, n'est pas monument, bah tongi deti, monument moko boye, ou bien bah tongi nda kumoko, bah tie bah fleur, bah zui bah stati ya motoana, bah il va poser yango. Tambola na mboko somo na mise eta mise moko Laurent Désiré Kabila basala eta mise moko te donc c'est que to ilinko laksa mboka na biso to yebi importance ya mise te papa mba uto kufa mise ni basala lié c'est que to yebi valeur ya mise te to côté ya bana na biso na nini histoire ni to andobete la bana ya lokuta obe ya solo bino bokende tuna siko bato bana mbongo donc ce bayebi valeur à mise bango moko nan ezali très nécessaire pourquoi parce qu'on a mwana nyonso mboka ayeba histoire que telle année à telle année mokonzi boye na boye azalaka korenyi ba mususu bayebaka te mais comme quoi que basa bazui idée ya kosala wana kosala ngo likanisi wana ya mise eza bien pour na ko découvrir ko yeba mboka ndenge ni bandaka ndenge ni ezokende ezoko évoluer ezali mfo na koloba na Kinshasa on a Kinshasa une place ndena yebite ezaka honneur ya mboka eza honneur ya mboka soki héros moko akufi donc ezalaka mi ko salele musée mutu nyonso na bana bazobotama na ba oyo bazali bayeba keno musée eza eloko mutu songolo azalaka akufi mais na basalele eloko yo tala ba bien na ya azalaki na yango bon notre biso na mboka awa na koloba bo musée vraiment ezali te na mboka soit disant musée oyo ya Mobutu na banda lobso toyebi ke musée mais biloko tout pe de la raté c'est complet biso tozo c'est la musée héros neti Lumumba musée ezalité président Laurent Kabila père musée ezalité to moi so papa mba kufiao musée pesalité bon si on a kolanda bakina ndenge ba pesi ba point de vue na bango biso na Kanbe pe to koloba musée esengeli ezala na mboka mona eloko mboka na biso musée ezala place oyo ba œuvre d'art ezala ba œuvre d'art wana eza historique musée ezali place ba document ekozali peut-être histoire esalema lokola mboka na biso ba histoire eza ebele ba koyo concevoir yango na ba document moko pe bochango na kata musée na yango to encourager gouvernement lokola azali na projet ya ko mettre en place musée moko ya mboka na biso mais to ko senga ezala kaka moko te ce que kozala ta 4-5 beaucoup de salles ya musée ko sala bien Kinshasa et l'équipe partout. KJTV Urawa Balengela Urawa Télécom Urawa Balengela la meilleure boxe internationale. Toutes les grandes chaînes congolaises, africaines et américaines. Somba décodeur Oyo.
Oraou, 7 ans d'expérience. Oraou, les autres Imiata. Nutritionniste Nicelle Sanza a expliqué inconvénient nini ekoki koya soki mutu azolia kaka pondu banika na machine. Naza nutritionniste diététicienne. Ok. Pondu vraiment au banika na machine eza na ba conséquences. Ba conséquences ezali par rapport ya pondu au bani ba tuti na kati ya liboka. Puisque machine wana eza composée na ba métaux. Ba métaux eza ba métaux lourds. Au fur et à mesure aux liango pondu ba ndamba ba métaux ezoleka na kati ya pondu. Okomona conséquences eza directe te. Okolia pondu lelo na liaka nanga esala ke côté. Mais à la longue okomona et puis ça ba conséquences ezebele. Les ba conséquences eza chroniques telles que ekoko pesa ba trouble rénal plus tard. Okomi na malade ba bengaka hépatite. Et ça a des conséquences belées. Et puis ça rappelle anémie. Pourquoi? Puisque ils ont fragilisé l'hémoglobine. Au lieu de ça, la 120 jours, na marche nango, l'hémoglobine s'est fragilisée avant 120 jours. Donc risque y a anémie. Risque y a anémie. Ils ont ça peut irritation. Il y a gorge. Pour qu'il y ait des métaux lourds. C'est-à-dire ils ont malade pensate. Pour les métaux lourds, ils sont vraiment toxiques dans notre monde. Irritation ba gorge ezali anémie plus tard pour les fragiliser hémoglobine wana avant 120 jours plus tard pe ba trouble rénal yango zo mona ba tebele lelo ekomika ba maladie à rein bandoki ba maladie à rein te alimentation na yo ezandenge ni tango za en bonne santé lelo zo lia e lo belo côté mais après un temps ba maladie wana ekose komona na miso ya batu po ko koma malade causé par ba métaux lourds na bi bien ba machine wana eza composé na ba la machine banika elisi wana obachaka na kati o enika pondu ekata pondu eza métaux lourds on a métaux lourds na chimie to ebi ke eza toxique na nzoto ya mutu okoki ko imaginer machine wana tango zo nika pondu eza ki munene elisi esilaka nyonso wana ndenge esila ekenda na kati ya pondu tango yo zo melango lelo za bien melobi kuna epesi ba complication peut-être eza ignorant so za aposoli ya pondu mama tuta pondu non na liboka so za makasi te luka 500 francs luka 1000 francs pesa muta tutelo pondu po okoze bana ba maladie plus tard te yo moko pe oza maladie plus tard te donc photo mi battre la malade. Docteur Olivier Mbunze a expliqué tétanos soki eza nini pe quand est-ce que mutu akoki kozwa tonga wana. Tétanos c'est une infection na bacille moko tozobenga Clostridium tetani. Clinique na yazali a développé un tableau moko eza lokola méningite, eza lokola neuropaludisme, mais mutu azo présenter ba convulsion ya makasi. Azo kangama nzoto mobimba. Akoki ko présenter fièvre et puis ba convulsion wana et répondant na ba caractéristiques ko faire penser biso na tétanos. To komona ba convulsion wana eza aggravé na makelele. Donc la tétanos est dans des circonstances où il faut que ça la ketolo ba muto azwa tenga tétanos. D'abord muto nyonso il faut azwa tenga tétanos au moins 2 fois. Tétan nazolo ba tenga tétanos nazolo ba vaccin antitétanique parce que muto nyonso na vinde to tambolaka aza à risque azoka. Pe na kozoka wana soki alokota ki microbe o epesaka tétanos donc Clostridium tetani akoki ko développer tétanos. D'où mutu nyonso il faut azora tenga tétanos parce que eza ko procurer biso immunité moko ya 6 mois donc na 12 mois ya année il faut qu'on au moins 2 fois eza na ba durée VAT ou vaccin antitétanique eza na durée ya 6 mois ce qui ozwi yango na katikati ya 6 mois okoki lusu kozwa yango te okozwa yango toujours après 6 mois ce qui ozoki tolobi risque eza 0 te mais risque eza moindre que ce qui microbe ya tétanos ezalaki elekaki na nzela apota mutu akokana ko développer tétanos mais ça topesaka yango soki bayeli biso mutu soit ase fracturaki soit azoki tokotuna ye ndeko date ya dernier rappel na yo ya vaccin antitétanique eza quand soki alobi mingi na hôpital bayisa biso nazoyeba lisu te soki na vie nanga nazwa yango alors tolobi ke mutu oyo aza à risque ya ko développer tétanos tokopesa ye en urgence. Ça donc sérum antitétanique
ils ont procuré immunité immédiate et puis toya ko ça la relais na VAT ils ont procuré immunité ils ont tardive mais prolongée et ça obligatoire parce que mutu nyonso aza na risque ya ko développer tétanos soki azoki et que na mabele ou bien tout en na mulangi ba tout en na libende na kata libende wana microbe ya tétanos ezaki akoki ko développer tétanos. Pourquoi mutefois zwango? Parce que ce qui tétanos est s'installer parfois après des 70% de maladies wana bakufaka to perdaka bango. D'où c'est une maladie à prévenir et non à traiter. Rubrique na bino bokraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Kenbo suka Zona photo Toseka moke Buka kingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Zona photo Toseka moke Buka kingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Zona photo Toseka moke Buka kingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Zona photo Toseka moke Buka kingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Zona photo Toseka moke Buka kingo Écoutez basi mingi bazalaka soki azobokola bana mbanda komona ko nyokola bango to ebite soki bana wana nde akomisaka bango bambanda na ye to eza kaka motema mabe ezali normal te injustice etike ya kolela nani ayoka ye etike ya mpamba nani ayokanga kolela na ngai suka. Kinshasa et l'équipe partout le lot magazine a bien s'intéresser na comportement ya mabeo la plupart ya ba marâtre bazara nango ya konyokola ka bana bambanda na bango boka bakinyo ndenge ba réagir. Et donc alcool l'esprit moko ba swana bazara wana ndoki parce que na ko bandenge wana parce que moi na mobile no aboti balika aboti na mwasi mfusu baza makila mobile na yo linga ka oya yo bimina libumu na yo mais oyo ya mwasi mfusu linga iponani olingi mama nete me mwana azali mwana mobali naza mwana na yo faut kolinga ye bana wana baza bana nanga soki bayaki na mokili ezali ponga na lingaki soki ezalaki na problème moko eyaki ke ngala mama la bango to kabwala ou soit mama la bango akufi batikali na ngai c'est mon sang baza bana oya ngai tant que za na kata ndaku na ngai comme mwasi na ngai do akolinga pe bana na ngai lokola ya ye boyoki bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro ekandi biso conseil oyo tokopesa na ba marâtre oyo bazaka na habitude ya konyokola bana bambanda il faut botika parce que eza malamu te lelo ozonyokola mwana mbanda avenir oyo yebi te peut-être bana wana nde bakosunga et puis makila ozali kosurkile na baveni ya bana mbanda wana yango pe ezali kosurkile na bana oyo boti parce que bazali bana ya papa moko mbanda na yo ezali peut-être maman na bango eza bana en tout cas bana bazala bango ba innocent faut pas kokomisa bango rival na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Force Compagnie na Force One Service bazoteka ba voiture ceux qui ont intéressé soit ba détail d'éléments. Après Kinshasa, Lubumbashi, Trust et Force One lancent 2 autres nouvelles agences
une à Matadi et l'autre à Bukavu. 2000 véhicules d'occasion de qualité supérieure en stock. La vente de ces véhicules est en plusieurs tranches et à crédit avec la validation d'une banque de la place. Nos véhicules détiennent un kilométrage moindre. Ils sont inspectés 2 fois pour s'assurer de leur qualité. Retrouvez-nous dans plusieurs ports de destination, Mombasa, Matadi et Dar es Salaam, avec les containers de groupage de 6 ou 5 petits à destination de Matadi. La livraison à domicile est assurée de Matadi à Kinshasa et de Kasumbalesa, Mokambo à Lubumbashi, de Dar es Salaam à Bukavu, Goma, Mahagi, Uvira et les environs. Chez Trust, le service après-vente est assuré pour la vente de pièces de rechange originales. Visitez nos sites www.japanesevehicles.com et www.trust-outlet.com. Faites le choix et contactez Force One Service pour s'occuper du reste. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Ernest Sugira oyo aza nouveau joueur na kati ya ASV Club ayambamaki lobby epai ya basupporters. Bolanda. Kinshasa l'équipe partout, dans le stade de Martyr, tu as assisté à l'entraînement à ASV Club. Na arrivé à Ernest Sugira Oyazali avant centre rwandais, certes, le lot a s'entraîner, mais à quoi assister Baninga na. En forme, à Robeta. Donc c'est tout. C'est imbécile vraiment. C'est payé marqué, c'est pour la action automoni, Tobana, Boulé, Bazo, Kosa, Bisso. Net au monde on a réalité to sepeli fort. To ndimagite ke to komona Sugira ye. To sepeli en tout cas na eloko na parce que ça général na biso et armée na avec les pas président na biso moko. En tout cas to sepeli eloko na donc va jouer ba bon joueur bazala zala. Ba bon joueur bazala en tout cas na sepeli ba coup de chapeau na ba dirigeant tout avec les. Bouti kolanda bongo ndenge nini ba fait club ba yambaki Ernest Sugira ba yembeli ba lakisi que 20 club eza na souci na ye. Et biso to souhaiter ka bonne chance et asala musala na ye normalement à bangelo côté parce que RDC ba yamba mutu nyoso Kinshasa et l'équipe partout. Après point de presse au président ya Lina Foot asala ki week-end passé bandeko ya descend pena ya ASV Club Barrière c'est ça qui na micro ya KNB. Réaction ezalaki ya chaud ntango tolandaki comme bato nyonso intervention ya président ya Lina Foot. Franchement esalaki biso pasi ke ebima na monoko ya président ya Lina Foot. Yango totunaki soki aza kose basé sur quoi parce biso na niveau na biso ata notification moko tozalaki nango te. Est-ce que ye moko aza na mesure ya kopesa biso même PV ya réunion oyo et pousser que décision ya bimisaki na monoko ya koloba ke recours en dénonciation na biso ezalaki sans objet. Donc franchement tozalaki déçu et en autre lobayi que nous maintenons un peu ce que nous avons déjà dit parce que ndenge biso tozali awa biso tozana quand il y a légalité, il y a quand il y a triomphe, il y a règlement, il y a loi sportive. Na ndenge nini tozala honnête, na ndenge nini eloko tozali dans le respect ya makambo nyonso abimisela biso sans tozwa notification, sans qu'il y ait biso quelle est la PV à réunion na bango basalaki ou est sanctionnaki décision là pas na considérer recours na biso en dénonciation comme irrécevable sans objet. Yende a yébité, yende peut-être a poussé peut-être par intérêt égoïste. Alors pour le moment, Togo va piège nous surtout Lina Foot azotandre biso. Nous avons joué un match contre les tout-puissants Mazemina Lubumbashi. Avant biso, babetaki na ba ndeko na biso vert noir, ba alignant le défenseur Isama, wazaki na situation moko irrégulière par rapport à la validation. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais
Isama beta chanté. Non pas parce qu'il y a en forme, non pas parce qu'il y a une maladie, parce que la situation est non irrégulière. Donc il n'était pas encore reconnu comme joueur devant prester en République démocratique du Congo. Alors, match avec le Bezaki le 23 mars. Il y a Bisso le 27. Et Beta Matin en mars et Beta Manavre. C'est tous des matchs remis. La FIFA a libéré Isama à sa ligne notification le 5 avril. Et puis Fédération, FECOFA, et qu'on notifie Mazembe le 12. Donc, Mazembe ne pouvait pas aligner ses joueurs dans les deux matchs. C'est là où maintenant nous intervenons pour dire que le président Linafoot a se comporté en responsable. Atika, Biloko Azosala, il n'est pas bien éduqué. Nous le sommes tous. Mais Bando Sala Biloko Mouya salité. Jusqu'à vous rappeler à bateau, la probité morale en termes d'honnêteté, alors qu'il y a un défaut à faire preuve d'honnêteté. Secrétaire sportif adjoint d'Eri Nazari dans l'Inafoot avant de quitter Lubumbashi, la veille même, il y a jour à voyage. Il n'avait rien à dire par rapport à Mokoko Amali. Oh non, tu n'as qu'à mon boîte, il y a CG Koulouta. Tu as vérifié parce qu'il y a parmi les bateaux, il y a moins firiguer qui pas à CG. Peut-être que il y a un secrétariat failli. Mais la boîte, il y a CG Koulouta. Moi, je suis allé, je n'ai rien vu. Or, par excellence, boîte email et adresse physique, il y a LGC lobby. Il y a lobby dans la conférence de presse à Salissi, et Dering est un siège. Mais nous répondons déjà par rapport à ce qu'il a dit en silence au niveau de FECOFA. Makambo ya biso na masemi photo zo point wana. Je crois que même Bandingo Super Club qui ne viennent pas jouer au kamikaze. Ah, on a Kinshasa, et je sais que maintenant Abandi ko agir en tant que supporter ya Mazembe. La procédure administrative est prévue dans le cadre de sport, baza kolandela. Mais les supporters et mana, bon qui n'a foot que ça troublé. Ni na FECOFA, ni encore moins na match, ni na entraînement. C'est un piège, on est allé nous tendre. Le magazine KMD Kinshasa Labiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KMD à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KMD et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KMD sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KMD vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KMD. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KMD. KMD Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KMD. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KMD Kinshasa entre nos mains. Appli KMD Simba Kinshasa Namaboko. Bato mingi bazalaka na ba manque de manière na Kinshasa komona bozala intimité te bozala bino pe ba pure master te mais akobenga wana ba air tardif abosani ke air wana mutu aza ya kolala. Ekila na pesi chéri aboki mibeko Jeje ngana ezanga na ngai tata Kinshasa et l'équipe partout les lots qui tissent sur le terrain pour la consolola na bakinois baibisa biso ndenge nini bamona rabatu oyo babenga rabatu na ba air tardif. Pourquoi la benga rabatu mo ba 23h mo na 2h na benga rabatu. Oui, ndit ngai. Ba mina ngai. Pour rien. Bon ce qu'on est qui toroté pour muta fazer na yebo mu de l'autre ka bonsoir la sensité. Mo benga mutu balara na sonde ki kamo être nécessaire benga le mutu expliquer. Mais sonde comme ça on tient benga mutu la na bien. On a ko lo ba pisse ezali omoni la journée so tali l'activation ezaka mais coût ezaka moins et belé donc ba réseau to bengaka omona et consommera moins plus et on mingi ba préférer benga ba air tardif faut élire moins moké mais ko benga ba air wana vraiment ezaka pena bien te ko et femme waza mariée so benga na air wana ko déranger pe libala naï donc nyos na ko lo baka yango wana ngana ba air wana na répondaka te parce que na kanga téléphone na à partir de 23h
pour éviter le dérangement. Précisément. Pour nos éducations, il y a bientôt. On ne peut pas appeler à ces heures là-bas quelqu'un qui est bien éduqué. Déjà assis à l'ali, à réfléchir, déjà on se repose. Éducation est bien. Boki bakinoa ndenge ba réagir mais conseil na biso na KNB ezali juste eza malamu te ko benga mutu na ba heure tardive mona mutu alali na ye yozo benga ye na ba minuit yozo benga 23h 1h voire même 2h en tout cas eza malamu te mususu o mona oza la femme mariée yozo benga ye ba heure wana o ko bebisela ye libala na ye en tout cas bosa l'effort soko za na besoin ko benga mutu ba heure wana peut-être que ezali urgent. On que ça le même message parce que tant un message wana akoyeba besoin na so ezanini au lieu au benga na ba wana au déranger peut-être pongi na e kozala vraiment malamu mingi te Kinshasa et l'équipe partout. Merci d'être vous allez toujours révéler à Kolanda magazine à venir vos préférés. Il y a le notre présentant qui a Kati à boulevard du 30 juin. Olingola Takito Koloko la présentatrice du magazine KNB. Les cas la maison d'Orcas Confection chez Mami Bill et Mal leader, l'avenue et à la numéro 21, la commune Yakasavu. Kinshasa et l'équipe partent.